mobali baleko mela Swaswe yanda kuna yo mobali azali bebe mwasi nde bebe yu mobali azali munina yo Makota kandako ya libala pona kopusa mosusu mosika na la vie bayaka kobebisa tie yoka tolie ya Zambe ya groupe Soleil de Gloire Moya Kembo ebimi pona moto nyonso libale za sale d'attente kozozela kozonga na Yesu mama na ngai Olibalo yo ewuti na Nzambe esheke koyate soki boza na bolingo bakoko kosimba bango na maboko liboso Olibalo yo ewuti na Nzambe Otakabora teo bakuna na soni ye tokosimba bakoko tokokende liboso soki toza na bolingo Oyebi te makambo ekomi awa me baboyi te me balobi il faut divorce me nayebi te sikoyo biso tokoloba nini me mo teke so tolobi wi tobuki bainstitution ya Nzambe ezalaki mwasi na mobali jamais bakoki kosala divorce so biso tokei kuna tokoloba toboyi divorce na libala oyo tozobala na te mpo tosala na mabe toboyi lelo bobalani lobi bokabwani toboki ndumba na ndako ya libale toboki songisongi ya babele famille toboyi sekra libala ebima libanda toboyi soni mama ezonga na fami otalaka venir abana divorce mabe toboyi ozwa ndeko nanga lobi mosusu soki biso no toke kuna tokoloba wana nde tokokoswana inutilement toboyi lobi papa obenga na mwane biso na famille na biso toteyaka divorce te toboyi nyonso ya mabe au nom de Jésus. Bonsoir peuple de Dieu et bonjour Bisika Bozali et Zayanga Bino Ndeko Oyo Tomesana toujours comme on a ba écran na Bino le pasteur Jires Ngando Kalala et Toye lisusu lelo kokuta na Bino ensemble pour na toujours ya lokomo ya Nzambe tika te Nzambe a pambola yo Ndeko Zolanda ngai Nzambe a pesa yo merci a pesa yo ya mingi yo kozwa pe temps ya kopartager émission oyo pona bandeko mosusu bamona yango vraiment mbote bisika bozwami mbote na balandi nyonso tu na bandeko ya Congo Synthèse tokutani awa elongo na frère na biso Jos Kauta frère oyo tozomona ba vidéo tozomona ba clip banzembo ya malamu koleka Nzambe asali grâce azali moko ya moponami oyo Nzambe atindi kati na biso côté ya biso oyo ezali évangile. Voilà, sans plus tarder, na ko présenter frère na biso Jos Kauta et je crois déjà bomonaye boyebiye boyokaka banzembo naye bolandaka pe ba clip naye mais ekozala malamu à se présenter lisusu et parce que mingi bayebiye et mingi pe bayebiye te na ko pesa ye maloba tokoyeba kombo na ye po ezala malamu mingi mbote ndeko na ngai to frère na biso Jos Kauta mbote. Merci mbote pasteur Jires Ngando. Bonne santé malamu.
Oui, santé za malamu par grâce ya Nzambe. Voilà bandeko bazolanda yo soki okoki ko se présenter na lombango bayeba quand même qui est le frère Jos Kauta oyo tozomona banzembo tozomona ba vidéo banzembo ya malamu faut pesa bato bayeba non frère Jos réellement qui est le frère Jos Kauta. Vraiment merci mingi na peuple ya Nzambe bino muto boza dispo ya kolanda biso. Frère Jos Kauta azali frère Oyo aza chrétien, frère Oyo ayebi Nzambe. Frère Jos c'est aza un évangéliste Oyo azoya na liloba koute pai na Nzambe pona kopesa peuple ya Nzambe. Donc frère Jos azali un instrument ya Nzambe o Nzambe azo utiliser pona aya na ba message ko pesa peuple ya Nzambe. C'est frère Jos identité na ende yango wana. Merci bandeko balandi boyoki identité ya frère Nabiso Jos Kauta oye azali moko ya basali ya Nzambe moko ya bato oyo Nzambe aponi pote apesa na peuple ya Nzambe oyo ezali évangile na ye lolenge tomonaki Nzambe wana bongwanité. La Bible dit il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier pour on a bateau à Salia qui le colle à Moïse, Abraham et il est le même aujourd'hui na frère Jos Kauta et demain il serait toujours le même pour na ba oyo tangongonga na bango kokoka Zambepe ako utiliser. Voilà toki identité ya frère Jos. Frère Jos Kauta évangéliste, chantre de l'Éternel et chrétien. Parce qu'il y a beaucoup de chantres basés chrétiens, mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons un chrétien qui est chantre. Vraiment, Nzambe a pambolayo. Merci. Tomoni kolandayo vraiment partout. Semaine elekaki, mikolo elekaki, tozalaki no na plateau, olobelaki ba titre belé et na ba TV, na ba publicité, na ba chaîne nyonso tout, tozolanda banzembo na yo ya ngolu. Bendambuya eza banzembo moko vraiment ya kitoko makasi. Omoni kozala musicien eza facilité et surtout musicien chrétien. Mosala Nzambe oui, eza na ba o, eza pe na ba ba nango. Mais tolingi toyeba osalaka ndenge nini parce que lelo monde entier eyeba ko capter banzembo na yo, eyeba ko yoka yo et puis banzembo na kolandeza vraiment banzembo moko malamu pe banzembo moko ba message ezo mona ke wuti pa ya Nzambe secret na yo pour se maintenir na position wana parce que to mona pe mingi babima lokola yo ba ibimi pe après ba limwe mais to yebite nini sala ba limwa mais ce ko ya yo secret eza nini so to ko yeba bana na Nzambe ba yeba est-ce que frère Jos aza na ngambo Nzambe to aza na ngambo nini. Vraiment merci na sepel na question wana. Omoni frère Jos nazali frère oyo nazui grâce kaka epa ya Nzambe. Omoni Yesu azali robinet mai oyo ezobima na kati ya robinet soko polisi moto. Échangeaka identité ya moto. Donc soko ozalaki ya kokauka okokoma mouye. Parce que mai wana Yesu azana no mai ya bomoi. Frère Jos azali mutu oyo azalaki na ba capacité ba énergie nyonso na bo moto nyonso mais Nzambe tango ye a polisi ngai a che o eza kati ya motuya o eza ya ye kati na nga. Donc frère Jos azam mutu oyo abengama na ministère nazo forcer te parce que le na botamaka ezalaka kutu na ambition na ngati na mutu na ngate ke na koyemba mais destin ndenge me maka mutu ndenge Nzambe ayebi nini oyo asala repa ya mutu nde aponi ngai par grâce wana e ngai koyana banzembo et afin que peuple ya Nzambe bo sepela nango eza toujours nazo demeurer toujours na ba prière pe ako se soumettre toujours na ba directive oyo ya Nzambe ngai nazali un envoyé naza
postman naza mutu oyo aye na lettre kopesa même Bible ezoloba na Apocalypse 3:20 ezoloba voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvrir la porte, j'entrerai chez lui. Donc nga naza postman mais lettre oyo nga na ye nango yango nde ezali ya motsuya yango nde ezali Yesu yango nde ezali liloba. Donc nga nazali kaka oyo aza envoyé ya Nzambe yango moni récite nyonso wana ezo. Nzambe azwa lokumu et puis nako pesa d'abord félicitations. Merci. Parce que nous devons encourager ceux qui s'approchent auprès de Dieu pour base de la peuple en Nzambe ou ezali bile ya malamu. Frère Jos a se présenté à PC exemple avec le rôle de postman oyo aye na lettre eko délivrer na kati ya bandako na biso na ba poste na biso et à lobby que Jésus-Christ a lobby a telemi na porte azobeta oyo akofongola Nzambe akokota na ye. Voilà ba message oyo frère Jos azo délivrer biso et va na destiné oyo uteli et uteli pa ya Nzambe et azo ko pesa ngo biso et senge na biso peuple na Nzambe to fongola mitema to yoka banzembo ya frère Jos to accepter parce que soki to yoki to ilandi banzembo na ye eza lokola to yoki pe to landi le message oyo Nzambe azo pesa pa ina biso parce que Nzambe a travaillé kaka à travers basali na ye. Voilà, ça c'est le frère Jos Kauta to yoki secret na ye pour demeurer dans la présence de Dieu et te comprendre vraiment le frère Jos azali mosali ya Nzambe. Tika te Nzambe azwa lokumu, Nzambe pe apambola bandeko bozolanda biso et Nzambe pe apambola Congo Synthèse frère na biso Gervais Poi Nzambe apambolo mingi. Frère Jos tolingi toyoka nanu parce que au présenta ki biso des clips nzembo moko ya Benda Nguya. Vraiment, nous devons se dire la vérité. Et ça qui louange mon corps très efficace. Parce que la Bible dit même Mira Jéricho et Boukana na louange. Ozomona, ba chaîne mususu Paul na silence na kata prison, ba louer Nzambe et ba chaîne katani ba prison zo Boukana. Louange makase Boukaka vraiment ba prison. Et louange qui n'a pas pena louange moi makasi ya kitoko et na louange wana ngai na yebi que y avait quelque chose o esalama ki pona ngai pona bande comme susu parce que ça qui louange moko très profond avec un message et to mona ki pe nzembo mususu ya ngolu et va ki nzembo moko et to benga batu nyonso na repentance na kosenga d'abord na régie batu bala na nzembo wana ya ngolu ba comprendre nzembo ya ngolu et après tokozonga tokoyeba commentaire ni tokosala et puis tokoyeba mituna ni tokotuna na frère Jos na ba nzembo nyonso tu o etali ya ngolu régie soki okoki ko balancer peuple na Nzambe balanda ngolu yo mutokola na nzembo oyo na lingi ezala message ezala prière pona yo na yebi ke Nzambe akosala yo ka ngolu ezande ngolu et Nzambe na bomoi akosunga vraiment awa frère Jos alobeli ngolu ngolu eza grâce eza faveur imméritée oyo frère Jos Kauta azotalisa biso Nzambe apesi ye message wana azotalisa biso ke soki toza oyo tozali lelo eza kaka grâce soki nazali lelo mosali na Nzambe eza ngolu soki lelo nazali kopema eza ngolu soki lelo naza na mbongo eza ngolu donc eza makasi na ngate pona tondisa na lolendo mais eza grâce moko oyo Nzambe asali biso vraiment Nzambe apambola yo. Merci pasteur parce que mingi to comprenaka ngolu te na yebi ke ti régie eta ngolu peuple na Nzambe siko zali déjà au comprendre qu'est-ce que la grâce et ozana bosenga ya ngolu ko utepa ya Nzambe na vie na yo ngolu ya Nzambe ezali lisungi na biso. Frère Jos na ngolu yo moko o expérimenter na nzembo wana
au vivre moi na vie na yo au vivre pena grâce na vie na yo yango yembi to nzambe atali siyo ndenge mokili ezokende peuple mususu bazobunga bazokanisa bazozwala makasi na bango yango ngolo oyebisa so ngolu meka un peu ko expliquer biso ngolu avant que Régie et balancer biso nzembo wana vraiment nzembo ya ngolu ngolu eza grâce ezali eloko oyo tokoki kozwa na ba effort na biso te eza lokola okende pa ya docteur obiki mais libiki wana eza te ke po docteur mutu asali oui asali médecine mais lobiko eutaka pa ya nzambe mais tomona pe ba maladi mususu neti ba docteur balembana ba sida mais nzambe pa grâce abikisa bato nzambe ngaki aloba nini nzembo wana lelo oyo basali na ye bazui ba grâce ya kozana nguya ya koteya mais bazui lolendo bachango na mapeka ozui libala eza grâce ko te pa nzambe mais comme le ko l'indre depuis ozwa libala et comme le ko sujet moko boya libaku pona baninga oza na mbongo mais comment ko nyokola bato ko ba prison osala boy donc yango moni nzambe apesenga message wana na bakonzi na biso eza ya bato nyonso ke message wana ke l'air nyonso tozo vivre par ce na se nyonso eza vanité mais tozo vivre par grâce à nzambe donc toyeba ko bongolisa boyoka nzembo ngolu eko eza pena chanson ya repentance chanson moko ezomema mutu pena na bo yebi pena na connaissance vraiment tolandi explication ya frère Jos ya nzembo ya ngolu soki Régie ekoki ko balancer biso image ya nzembo ya ngolu bandeko bisika bazali bamona yango tolandi Régie le zèbre afin que personne ne se glorifie ezaka kangolu mutu wa mikumisa te yo moto swingolu ya kotea eza vraiment ngolu kasi ekomate sije ya kosekaka oyo mateina note yo moto swingolu ya kobongwana eza vraiment ngolu kasi ekomate sije ya kochola bapakano babongwani na note yo moto swi chance ya libala eza vraiment ngolu kasi ekomate sije ya koseka ba oyo balina note yo moto swingolu ya kobota eza vraiment ngolu kasi ekomate sije ya kofinga ba oyo yo moto swi grâce ya koyemba eza vraiment ngolu kasi ekomate sije ya kotonga ba oyo yo moto swi ngolu ya kobika eza vraiment ngolu kasi ekomate sije ya koseka ba oyo toza malamu kumamana yo zambe na lola yo moto swi ngolu kote pa na nzambe koma sije ya lichote pa ya baninga soki omoni ndeko na pasi kowela te koseka oyebi te ntina nini ndeko akoma bongo omoni badivorce kosalama kowela te kochola ye oyebi te ntina nini bacouple koma bongo omoni ndeko na fulu kowela te kochola ye oyebi te ntina nini ndeko akoma bongo omoni bafami kokabwana kowela te kokyolola ye oyebi te ntina nini fami ekoma bongo ntango mosusu tata mwasi nde moto akanga mabota vale olakisa ndeko na yesu kasi otiki ye bongo ntango mosusu baninga ya mosala nde moto babakela ye maladi vale olakisa ndeko yesu kasi otiki ye bongo ntango mosusu azwaki nde sango yango akoma nde bongo vale olakisa ye yesu kasi otiki ye bongo yo moto zwi ngolwa kozala na mbongo kasi ekomate sije ya konyokola basali Alléluia. Mobutu azwaki ngolwa kozala president atondaki lolendo tala ndenge baku
yo moto zwi ngolwa kozala chef. Alléluia. Kasi ekoma te sije ya konyokola pepe bapesaki yo. Yo moto zwi ngolwa kozala opposant. Ya solo wana. Kasi ekoma te sije ya koposa pepe bapesaki yo. Yo moto zwi chance kozala na armée. Kasi ekoma te sije ya konyokola pepe bapesaki yo. Zambende mokolongo luwe asengi bolingo azana makoki ya kozoza nango apesa basusu soki omoni ndeko na pasi kowela te koseka oyebi te tina nini ndeko akoma bongo. Oh Yesu olotozepa na yo. Vraiment, Tolandi, Zembo ya Ngolu ya frère Jos Kauta. Et je crois, quand le message de Dieu sort, il faut toucher tous les secteurs ya vie. Et message oyo Zembo oyo est touché Moutounio surtout. Et pour comprendre que la grâce est nakotinda na biso balandi, bipai tozali, tokokota na YouTube, Zembo est déjà disponible na YouTube, tokobeta frère Jos Kauta Ngolu. Tokolanda nzembo mobimba nango nyonso tout et Zambé a pambola yo. Et frère Jos, félicitations parce que tant on appelle ça félicitations parce que on voit toujours le message envers Dieu qu'on peut s'en peuple en Zambé. Et va nzembo moko ya kitoko et va pela nzembo lisusu oyo toyokaki clip nango toyokaki pe audio nango ezalaki benda nguya et benda nguya ezalaki nzembo moko kitoko bato babenda nguya wana nguya ya wapi oyo tongato benda wana faut ko expliquer bato ezalaki nguya ya nini, nguya ya kobika, nguya ya libala ya lipamboli tokobenda ngo panani. Non, nguya ya solo tobenda ngo kaka epa Yesu. Amen. Omoni tangu Jacob atukutani na ange po ba changer komba koma Israël ezaki na facilité te et po abundaki a résistaki et ba chrétien lelo balingi ko résister te. Balingi ko luka elongi nzambe te, balingi ko kota na profondeur ya parole te, balingi ko découvrir te. Yona sepelaka toujours na passer na biso John Ngela ndenga loba toujours. Il faut ko tanga makomi, à partir makomi nde ko découvrir l'identité na yo. Omoni nguya na tozoloba, lelo batebele bakoma sœur frère atikali 20 ans abuka ka balien familial. Mais abosani ke tango za de o accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on comme déjà de nouveau. Donc les choses anciennes les a sous pour la vie na ote. Donc tout ça na nguya o Yesu akwa isa ki ba lien familier. Mais muto mona kaka anzambe na bala. Mais ozo legisa batane be église, ça la soin bimo ekuta na chéri libana. Donc ben na nguya avec na autorité ya kondima ke toza déjà né de nouveau, toza na nguya oyo Yesu akwa isa ki na ekulusu po biso to ko balongi. Yango moni na ngoto lobaki benda nguya. Donc oza na posa libala benda oko benda nguya pa Yesu kaka. Parce que na Yesu nde nyonso ezali sans condition. Na Yesu nde nyonso ezali. Ozomona de on lobaki benda nguya. Benda nguya kati na Yesu nde nyonso ezali. Sokoza na besoin ya quelque chose na vie na yo changer et sengel ko kutana na kolo Yesu Kristu na losambo na kondima e okobenda nguya ndenge Bible ezoloba na Marc chapitre 5 verset 25 ezalaki na mwana mwasi moko bandeko ko lekana ya bandeko ko tanga makila pendant 12 ans ya perte de sang mais tanga yoki Jésus Christ azolekana nzela alobi ke soki na ke na simbika kelamba na ye na kobika. Et lorsque cette femme a touché le pan du vêtement de Jésus-Christ, et ce qui est étonnant, Jésus-Christ a balu qui m'a touché, et Jésus a dit, j'ai senti une force qui est sortie de moi. Donc cette femme a tiré une force, et pas à Jésus, et voilà qui guérison na yo. Yo pesiko zali avec la foi, si on continue la prière, tu peux aussi attirer, tu peux prendre quelque chose. Na part en Zambé pour na vie na yo tolandi bendanguya to yokango pendant quelques minutes et puis tokozonga sur na plateau bande kon Zambé apambola yo to bendanguya na kombo na Yesu Christ.
yo moto swingo lu ya koyoka nzembo yo 2018 epesameli yo rite tambwe zwa josu luwasu nelela luwasu moya tobinela yesu simbanga jesi simbanga nkolo simbanga papa simbanga jova ngana kweyate papa ngana kweyate banguna basangani liboke po babomanga mobali akimanga ina botaka te nganga alobinga na kobonga te anoko babandelinga na kobala te simbanga papa simbanga jova simbanga kole simbanga yaya ngana kweyate papa ngana kweyate banguna basangani liboke po babomanga baninga bazobalanga nazobala te baninga babotanga nazobota te baninga bazobikanga nazobika te babela yesu babela babela yesu babela yesu babela yesu babela yesu bakoma na mbongo babela yesu babela yesu bazwa mikanda babela yesu aletango bakomi na mbongo bazinikana bakimi yesu yo bawangani yesu yo Livre 17 11 à 19 banimi entere okotikala na soni babela yesu babela yesu babela yesu kaka moko nde moto azongaki alingaka bao bazongelaka ye babela yesu babota mapasa babela yesu aletango bati nyonso babuti mapasa bakimi yesu oyo bawangani yesu oyo oyo bazongelaka ye ekokomi bato ya mabaye eboyaki netere kotikala na soni ye azali bolingo alingaka baoyo bayaka epa na ye momama na yo nzambe ya paster Jires Ngandu ya église des soleils de gloire ale kala mingi te kala mingi te kala mingi te kala mingi te mingi te mingi te toko kanga yaya na zakala bandoki nyonso bomesana kolia bato desambre olio te evanjilo te yimbongwe tobo bandimi batongaka basali ya nzambe paster Augustin Mbona nzambe abona yo na bolingo oza grande mabota jani luwasu aboya epa na nkolo aza malamu atoka mbeli like 8 17 ebisi biso o nyonso ya mabe ya molili ekobima na pwasa kala mingi te kala mingi te kala mingi te frere boyaka koshinda basere na kati eglize bakaba nyonso bokoma na bino basali ya nzambe boyi baprofete babakolaka basere mafute isake luwasu nzambe akofuta yo na drumo beteli ye bilengi na kati na nkolo kobinela yesu elengi na kati na nkolo kozala mwana elengi na kati na nkolo kosalela yesu elengi na kati na nkolo kobinela yesu elengi na kati na nkolo yo ndeko yaga yo ndeko yaga Lorine Okongo yo ndeko yaga Narite Kupa yo ndeko yaga Mafela Jimbongo papa mama boya bakoko boya tobina bilengi eza elengi komona bakoko lokola nisuka mona bakoko oyo ekomi ntango ya famille luwasu
De retour au plateau, tokoki kobetela nzambe maboko makasi. Nzambe azwa lokumu, nzambe azwa lokumu vraiment nzembo kitoko et to sepeli makasi to bendi nguya bisika tozali ndeko tango nyonso tufo koyeba kobenda ko ezali guérison ya vie na yo, koyeba kobenda délivrance ya vie na yo, koyeba kobenda santé ya vie na yo et okobenda yango lorsque okoti mabondeli par la foi au luki Yesu Christo en Jésus-Christ nyonso ayo ezakati na Yesu mwana mwaso a comprendre que lobiko na ngai eza pa Yesu na ke kobenda ngo po makile s'arrêter yo pe lobiko na yo délivrance na yo eza pa ya Jésus-Christ benda nguya Zambe akopambola bomoi na yo frère Jos Zamba pambola yo merci na ba inspiration kitoko Zamba zopesa yo to bendi nguya et na sentir que na nazo ya na lobiso moni pasteur grâce à zo tambola et comment makasa te na benja ko panzambe so benda ya kotokuna kalamite ko bebe ko panzana mais en Zambé bi lobi elandaka jamais chagrin ya Nzambe tikalaka toujours pe ezalaka ya malamu to benda oyo nyonso za yango besoin et pas ya Nzambe na bomoi tika te Nzambe apambola bino bandeko balandi Nzambe pe apambola papa na biso Deo na Congo Synthèse pona mosala kitoko et Nzambe apambola pe frère Jos na groupe na ye Soleil de Gloire. Merci beaucoup. Frère Jos na mikolelandaki na monaki ba extrait ya audio ya yona frère Nabiso oyaga pe koni un serviteur de Dieu Michel Bakenda na monaki nzembo moko boyembaki wana ya kitoko toli ya libala ezaki nzembo moko vraiment bien et sans te flanter devant Dieu na fandaki na ndako nanga et je salue madame Priska Ngando et Agaso Priska Kiongote Priska Ngando je te salue to la démission moi ba congolais et na moni bamo yoka toli yoka oh na bi mais oh frère Josit déjà nzembo ngo bimi to bimi na noté ba vidéo eza déjà pesina moi nini moko moi sengo mobwe allez tozali pe na émission pe na yo na pokwa lelo yebisa biso frère Jos stratégie na yo eza ndenge nini po ba nzembo ya kitoko oyo paf mbamo eza capté na ba média eza capté na toutes les missions eza capté na monde entier stratégie na yo eza nini ozola la place moko to yebisa biso pe to kendo ko taka place moti vraiment merci pasteur Jerez Ngando omoni nalingaka mingi makomi parce que la parole ekosaka te omoni na Zacharie 4:6 elobi ce n'est ni par la puissance ni par la force mais c'est par l'esprit dit l'Éternel des armées omoni ekomama amen babombaka o ekomama epa ya Nzambe te Nzambe biso nyonso ntango tobotamaka Nzambe ayebi ba oyo atindaka o ba ko représenter yo na lobaki nga naza ambassadeur naza muto nazo représenter Nzambe c'est par la grâce o nazui omoni eloko euti pa Nzambe tant naza na semence wana na ko profiter pe na pesa message pa bandeko na nga ba musicien eza exhortation omoni tant tozoloba sur ba bénédiction ba talent oyo mokonzi apesaki ba travailleur et d'autres ba exploitaki yango et mususu o serviteur o mususu akenaki abombaki metango aye na kobanga wana et naina loba quoi par là na message oyo Nzamba pesinga eza comme ba talent eza bénédiction Nzamba pesinga na maboko alors qu'est-ce qu'il faut faire na $1 o Nzamba pesanga il faut na évangéliser yango na tiango na mabele neza mitema ya batu tangu batu bakoyoka nzembo wana na évangélisation na ba théâtre na ba Eliezer na ba Congo Synthèse na DMT5 na ba Sepela TV partout batu tango bazo bongwana batu tango bazo ka message wana bazo changer donc pona ngai nazali serviteur oyo na zui message ya Nzambe mais na tiango na mabele il peut produire donc na ko lancer message na bandeko nanga
nzambe a révélaka oui c'est bien nzambe okoza na likabo mais likabo wana fo chango na misala bo évangéliser yango na mukie on nzambe pesa kwa ata $2 nzambe akoko tika jamais maboko ya serviteur na ezala kokauka pona musala na ye do yango moni na mukie on azalaka na yango na bato oya ba bonne foi bandeko mususu baza pe amoni ayoki atoucher bi naza pe na toucher azwi nzembo na tiepe ba moyen na ye pona évangélisation toujours parce que balobi aller faire mes peuples mes disciples toko tiango na évangéliser na ko évangéliser donc c'est ça ma secret que ezangate beza comme Zacharie lobi na 4:6 eza ni par la force na ngani na puissance na ezaka par puissance ensemble. Vraiment la disponibilité c'est très important dans l'œuvre de Dieu. Comme le frère Joss a lobby que ce n'est ni de sa force, ni de ses stratégies, de sa puissance, mais c'est par l'esprit de l'Éternel qui le conduit. Je salue aussi le frère Atoms, Nanzem Bonami, Kabi et donc le frère Joss aussi, Amiti qui a fait disposer devant Zambé et Zambé à Kambaye, Zambé à Sungaye, Yango Moni, ba message Yamalamu Oyo, Ezoye Labiso. Zambé a pambola pour la disponibilité na yo parce que mingi pe baza na don o Zamba pesi bango zo bomba yango ke balobi ba oloba ke mosali mabe esengele ko tsa ko tombongo na ngata na banque et bota ba intérêt mais yo quand même ozo tsango ya pratique Zambé a pambola yo sikoyo ba clip ya nzembo wana ba DVD ebimi tokozongo kan tokosomba ngo wapi parce que peuple ya Nzambe là déjà a besoin et comme à consommer parce que ça déjà appelle awa $1 $3 et qu'on soutenir yo qu'on réaliser ba biloko mingi oyo nzamba zo pesa yo. OK, jusque là groupe ya Soleil de Gloire on ngai na za visionnaire na nous tobimisi album té mais tout ça na 3 chansons o eza déjà dispo na iTunes et 2 clips o eza déjà dispo na YouTube. Omoni le to na benda ngoya to na message ngolo bato bakolo bato pese na no chance mais tant na esu na message ya tolia libala ba o bazana o respectueux ba ke oyo aza envoyé en Nzambe lo lenge Moïse yaki vraiment message banda ekoloba e utake pa Nzambe eza net na ngai un frère qui vient dans le néant na sala musique té mais Nzambe a poni ngai na yemba pona lokumu na ye. Na minute oyo tozana 3 chansons ils en a iTunes compte na biso iTunes ezali Joss Kauta $1 na yo mama $1 na yo papa $1 na yo frère yozo talanga Nzambe onga nazo salela Nzambe oyo ngai nazo évangéliser soki o soutenir biso avec $1 Nzambe wana kotikalaka kobosa na kayote. Et ça, le même pe na yo loni na bilanga pote semence wana e bota tozana ba sponsor te nazo toucher bato ba oya bonne foi ba oyo ba ebi musique ba oyo ba lingi ke to na distribution na Paris partout Canada Angola Afrique du Sud partout na ba monde oyo nyonso alingi ke asunga sala oyo a contacter na numéro na biso wa WhatsApp Facebook Joss Kauta eza wana vraiment tozali na ba vision tozali na ba message mais tozana posa ya bato ya bonne volonté o ba kosomba nzemo na iTunes. Vraiment tolali message ya frère Joss Kauta o ya sali biso un frère Joss na linga tout na mwa mutuna mwa mkie mondo okoti ezara pe pasi est-ce que ça peut na ba difficulté quel genre ya ba difficulté oyo o rencontre kana mosala ya Nzambe to na musique na ba studio ba difficulté dans le domaine nini financière spirituelle morale et au sala kandeni o s'en sortir na ba difficulté wana parce que il va faciliter comme bimisa album il va faciliter na ba vie actuelle peut comme il peut passer et comme il peut cher au côté ba studio dans bongo et comment tu fais et occasion ni ça les magapona yo à chaque fois ce qui nous amba son message mbala moko ke na on a studio nyon soto ba difficulté pe ezali to ezala raté pa na yo. Oui ba difficulté ezali pe na makasi bino mo boyebi ko kende na studio zo senga mbongo ko sala ba clip ezo senga mbongo
kofuta ba musicien bazo beta ba tiki ba activité na bango zo senga mbongo. Et frère Jos aza frère azo sala te. Na sala kate. Mais na bundaka na mwa mukiem so ba foti bana nga na mbongo wa l'état na meka koela bino eloko ya malamu. Omoni même pour la lobby na occasion favorable ou non favorable na ko servir nzambe. Musala oyo tali facilité. Musala oyo nyonso zo mema batu na lumière eza na eza facilité. Surtout musala ya yemba. Mo ya nzambe. Nzamba linga adorateur. Diable a yebi puissance ya adoration. Yango moni mena travailler kanga moko te na associaka pasteur Jires Ngandu na associaka basali na nzambe ba edenga na ba bonne volonté o ba bengaka azo soutenir absolument 10 20 na IAP bazali mais moni muto pe so lelo 100 mois 200 mais yango te e ko aussi ça passe mais tout ça na posa ba fidèle ba koma ebele ba s'abonner na compte na biso ya YouTube o baza na posa ba contribuer ba ko benga ba pesa. Donc, les difficultés, mais avec Nzambe, nous arrivons pour Moussala na yé moko ayebinde nini amananjaka. Donc, toko se laisser faire pour na na sambe non bitumbe zali avec Nzambe toko. Voilà, bandeko balandi, boyoki ba difficulté, ça ne manque jamais dans l'œuvre de Dieu et nous devons soutenir notre frère Jos Kauta et spirituellement dans vos prières, physiquement aussi, moralement, vos conseils et même financièrement. Quand nous servons aussi l'Éternel avec nos biens, nos finances, et l'Éternel ne manquera jamais à nous bénir aussi. Voilà le seul moyen aussi pour soutenir notre frère Jos, que somba banzembo nae na iTunes, que s'abonner et que zalelo ko moi malamu, pourquoi pas que ko numéro ne ko benga frère Jos nazana minga ko pesa ote mais na lingo zota oyo ofutata transport et na studio et ko sala pe malamu zamba ko pambola yo na ko senga na régie a lukalo lenge nini oyo akoki ko balancer biso nzembo ya toli ya libala nzembo ya toli ya libala na ko senga na régie aye bandenge nini na ko tela biso toyoka nzembo oyo frère Jos ba yembi na frère Michel Bakenda et je les salue et si kazali nzambe apambolaye et nzembo oyo na ko senga na ba marié na ba fiancé ba futur mari ba prétendant donc tout le monde na ba aspirant marié to yoka nzembo oyo to comprendre qu'est-ce que Dieu alingi ate ya biso et to fongoli matoi na biso to landa toli ya libala frère Jos avec le frère Michel Bakenda to landi toli ya libala. Sakana te minga mwasi na yo banga mobali na yo ozala na vie de prière wana libale ko mela swaswe yanda kuna yo mobali azali bebe mwasi nde bebe yu mobali azali munina yo makota kandako ya libala pona kopusa mosusu mosika na la vie bayaka kobebisa tie yoka tolie ya Zambe ya groupe Soleil de Gloire Moya Kembo ebimi pona moto nyonso libala eza sale d'attente tozozela kozonga na Yesu mama na ngai o libalo yo ewuti na Nzambe esheke koya te soki boza na bolingo bakoko kosimba bango na maboko liboso o libalo yo ewuti na Nzambe otaka bolate o banguna na soni
makambo ekomi awa me baboyi se me balobi il faut divorce me nayebi te sikoyo biso tokoloba nini me mo teke soki tolobi wi tobuki bainstitution ya nzambe ezalaki mwasi na mobali jamais bakoki kosala divorce soki biso tokei kuna tokoloba Voilà, Toyoki, Toli, ya Libala, frère Jos Kauta, na frère Michel Bakenda, Nzembo ya Kitoko, Banzembo vraiment ya kokota nango na ba mariage yangoyo. Banzembo kokota nango na entrée, Banzembo kobima nango na sortie, Banzembo ya kobine nango même lisusu. Eza Nzembo moko, eza na message ya Kitoko, eza na maloba ya Kitoko, eza na non Nzambe apambola yo frère Jos eza Nzembo mo kitoko Zamba pambola yo ba marié tala Nzembo yangoyo tala message yangoyo bandoko bozo bala kala mingi te Nzembo yangoyo bosomba boyoka bino pe batoninga ba divorce bolanda bobongola motema to boyi divorce clip nango officiel quand ekobima mukolo nini clip nango na sepeli na place en autobi wana nde to boy ilo wana même moi na ngai sanga no songo beteka wana nde to boy do mutu alinga salo kama boy sanga wana nde to boy vraiment clip nango c'est là ba clip déjà to silisi bon ezo sanga cameraman na biso arrangeur na biso monteur na biso asile sa mort loka Mikel sous to lamba yango mais na juillet déjà clip est disponible donc à partir de juillet bon andanga déjà partir Facebook à partir le 1er juillet donc on a annoncé yango tozonga sur na Congo synthèse to ça venir à partir de juillet déjà mais na minute boyo kango déjà na ba théâtre partout passer par là pour partager vidéo ba ope ba go somba bo ça la biso ba 1 minute ya live to on a page ya Facebook na biso nzamba opambola bino na makasi Toli ya Libala frère Jos Kauta olingo te ya biso nini na kati wana Toli ya Libala ezali conseil ezolobela ba marié pe na ba o bazolinga ko intégrer na Libala parce que Libala ezali eloko moko ya kosaka na ngote omoni même les autres ke mobali nga mwasi na lokola Yesu na église mais les autres ozomona na ba famille papa ye abali sans autant intérêt ya bana sans autant l'intérêt ya moninga de même pe na mama abali mais na kati ya Libala azobeta ne ba mosinzo azobima na ya kotala intérêt ya bana ou bien mobali ya tomoni ke lelo bana oyo baza ba
ressemblance na biso o bazali pamboli parce que bana bazali pamboli côté pa nzambe mais à cause ya papa na mama bazala solidité ba fungoli porte diable à côté bana ba komi ba enfant de la rue bana ba komi ba baby ba vina bango e baby tozo exemple ya sisa na biso to ba la prince ozomona bana bazali pamboli o tozo bota to ebite lobi nini bakozala donc bino bozo nga bo intégrer libala papa mama tangu yokoti tala kotala gauche te kotala droite te kaka moi chose na ye soki olingi olatie mafuta ozala malamu lenga na lataka rit tamboya ozomona donc bolinga pe basi na bino bolinga pe mibali na bino pona kotala avenir ya bana donc yango wana pena mais bolé boyoka nzembo yoka ba message ça wana bo comprendre pour tous en temps pena mususu ebelete. OK frère Jos toyoki toli ya libala nzembo kitoko zamba pambola yo bandeko ezali nzembo vraiment ya kobina ya kokota yango na ba fête et nzambe azanga te bino bato tokobala bato bokobala année oyo bato nga déjà na balaki bato bakobala année oyo toli ya libala yango yo et même si biso pe bato to bala déjà il faut kanga biso toujours toli ya libala boni santé à groupe mouvement à groupe activité ba répétition bozo répéter wapi bozo évoluer ndena ba musicien surtout. Oui, répétition groupe Soleil de Gloire ils a très bien Soleil de Gloire moya kembo kombo ya groupe nanga tout ça très bien bango nyonso tout ça bien good ndena zabwe na uti na répétition parce que lobi tout ça na concert il y a frère Nabiso Dédé et Kofo un frère est né dans la musique, frère Oyo à Linginde Konaye, a fait une invitation, vraiment na kosenga pe na profiter, bana na nzambe nyonso boya mokolo lobby samedi. Bazo pe samedi, ba watela no reflect. Donc mokolo ya samedi pe na lobby boya to komisa nzambe ensemble avec ndeko na biso Dédé et Kofo. Donc ba frère ebele ba ozala wana toya to soutenir ndeko na biso na ngo 10 livres bo benga biso na numéro wana. Ba biezo te kamana déjà petoza na Pretoria Road donc ils ont awana Waterland Station bateau bazana Londres na Waterland Station so bokuti ana boteni obengba numéro 1 to ya to kozwa bino pena boya komona pe frère na no Jos ako intervenir to komisa nzambe elongo na frère na biso Dédé et Kofo vraiment merci Zamba pambola bino. OK merci bande Kotolandi frère Jos lobby avant un concert na frère Dédé et Kofo et ban Angleterre mobimba ban Europe Amérique mobimba toya to futa ba billet toya to célébrer to adorer Nzambe et le mona ba serviteur na ye oyo Nzamba benga bango na nzela ya koyemba eza malamu mingi to futa ba billet pona kokumisa to koyembela bato misusu mais bongo pona mokeli oya biso Nzambe na lola oya yebi biso 10 livres na yo eza juste ko soutenir bande ko ba s'organiser ba ko futa msu ba musicien ba transport mais ba instrument nyoso tuana mais souci na biso to yebele to kumisa le créateur de créateur Nzambe na lola apambola bino to landi frère Jos Kaota to yokiye apesi message na ye a intervenir atalisi biso o yazali et atalisi biso banzembo na ye o yazoko bongisa et je sais que banzembo misatu déjà yango ekomi en mari Ngolu et Toli Alibala. Je crois bien que banzembo mususu pe kolo akopesa inspiration tango akoya nango akozanga te ko présenter yango epa ya Nzambe parce que c'est la disponibilité ndenge a pesi biso secret to pesipe merci na groupe Soleil de Gloire bandeko o boza ko accompagner les visionnaires Nzambe apambola bino ya mingi ko leka et sans plus tarder bana Nzambe tokoki ko kabwana boete sans parler quelque chose ou un mot car Dieu a besoin de nous et nous avons besoin aussi de Dieu na makambo belé ya vie na biso et juste une petite exhortation de quelques minutes oyo ko permettre yo ngai partout to kende to sambela Nzambe to prier to zui livre na to kozonga so frère Jos mais to na exhortation to koyoka na ebike bande kwa singa mokati avant bo eza média nyonso tout ezali mbongo yango to senga toujours bo soutenir frère Jos to kozala toujours disponible ya ko pesa bino oyo Nzambe
azotalisa biso. Na Galates chapitre 3 verset 13 à 14 totangi na kombo na Yesu Masia. Bible lobi, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous servions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Donc, Bible dit que Christ a commis malédiction pour Nabiso. Jésus-Christ a racheté Kibiso na loi ya malédiction, na loi ya condamnation, na loi ya difficulté, na loi oyo surtout ezali ya mabe. Le Seigneur Jésus-Christ nous a racheté cela. Bien aimé, il faut comprendre le mot racheter. Lorsque la Bible parle du rachat, cela veut dire il y avait la vente. Vente moko et salamaki quelque part. Vente moko et salamaki et sika songolo, tona mutu songolo. Mingi bateka kibo moina biso. Bateka biso soit na malédiction. Malédiction eza mo oyo, eza kwa englober tout ce qui est mal. Tout ce qui est mauvais, et ça va passer, va souffrance, va difficulté. Et belé la vie à bateau, et voilà qui vendu. Petit le lopé, et ça vendu, tozo souffrir, tozo nyo koma. Mais Bible lobi, Jésus-Christ a été racheté biso. Et si kaba somba ki biso, Zambé a racheté biso na malédiction wana. Ndekonangai soki vina yo. Bateka ki yango esprit ya maladie, mais yebela na mutu moko Yesu Kristu oyo a racheté ki yo na maladie wana pote yo koma guéri. Soki bateka ki yo na esprit ya divorce, na esprit ya célibat, na souffrance, to na difficulté songolo, et na nzambe na lola oyo a racheté ki vi na yo. Bible lobi a commis malédiction. Cela veut dire qu'il y avait une transfert, une transmission. Jésus-Christ a eu une malédiction. Et Jésus-Christ a mis malédiction et jusqu'à la croix afin que bénédiction qui promis à Abraham et comme appelé par Yonangai Oyotozolanda. Et bien aimé, ceux qui ont ligné bénédiction à Abraham et comme partage nayo, tu dois recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès que tu recevras Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et c'est par là qu'on vivre l'impact et la puissance du rachat de l'éternel de notre Jésus-Christ sur la croix. Et c'est par là le Seigneur Jésus-Christ doit apporter malédiction, ma bénédiction surtout, bakolongolo kilo wana, bakolongolo souffrance wana, difficulté wana, et Jésus-Christ a kozwa oya ye, ezali bolamu a pesio, oya yo ya mabe, Zambé a cloué yango sur la croix. Yango message nangai, au souffrir mingi na vie na yo, peut-être va ignorant. Et il y a aussi des chrétiens qui ont souffert dans la loi parce que vous êtes ignorant. La Bible a dit l'ignorance tue. À partir de là, tu n'as plus le droit à souffrir parce qu'il y a quelqu'un qui t'a racheté dans le mal. Droit qu'il faut bénédiction à Abraham et comme appelé par Nayo. Mais il va dans la procédure. Ton processus à Kolanda. Le premier procédé, nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Nous devons se repentir à Dieu. Nous devons abandonner le mal. Après, tu n'es pas en Zambé. Bénédiction à Abraham. Et qu'on a la partage nayo. Libal et qu'on a la partage nayo. Bozu et qu'on a la partage nayo. Guérison, santé et qu'on a la partage ya vie nayo. Voilà le message autonigato pesa suite il y a temps pour quelques minutes et yango elongo na frère Jos toko sambela ensemble yo mutu oyo dans un problème yo mutu oyo vina yo ezotambola bien te na lingi otelema avec la foi na lingi oza na kondima il y avait quelqu'un oyo azalaki maudit à cause de toi. Il y avait quelqu'un qui a apporté ta souffrance. Donc, on a droit à souffrir. Et na lingo fait la déclaration. Mais avant de faire la déclaration, ce qu'on a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as plein droit. Tu n'as plus droit à souffrir.
et à koyebisa Yesu Masia alongola passe na vie na yo bénédiction à Abraham et comme partage na yo ce qui peut de jour yamba Yesu Christu et sengé na o réclamer les paroles to maloba oyo nzambe alobi awa voilà et longona frère Jos toko sambela ensemble ina bino bat bozana ndaku toko sambela et si kozali avec la foi na lingyo bandaka koloba liloba moko en attendant frère Jos ozo yembela biso tozo yembela nzambe a live nzembo ya mbolu to nzembo nyonso tu oyo ko permettre peuple na nzambe to kumisa nzambe nzambe asala biso grâce a racheter biso bipai mabezali to bondeli soki yo te Yesu mbele na kufakala soki yo te ya mbele na mona na te soki yo te Yesu mbele na wana ozo sambela ndeko na ngai soki yo wana ozo prier na se ya motema mbele na mona na te avec la foi Jésus-Christ est avec toi. Seigneur Dieu, toye kopesa yo merci kokumisa kombo na yo Zambe la lola yo lobaka pamba te Yesu Masia kolo lobi ete orachetaki biso na malédiction kolo yawe malédiction na biso yo nde zwaki yango ezambe na lola tika te kolo loi nyonso tu ya malédiction oyo ezali kokondane vi na biso oyo ezali kokondane bandeko na biso loi wana ezala quitté loi wana ezala porté au nom de Jésus-Christ oh Dieu Seigneur Jésus-Christ nous avons besoin au kangola biso okangola biso na malédiction okangola biso na oyo ezali maladie okangola biso na oyo ezali difficulté na oyo ezali na pasi Nzambe kangola biso Yesu Masia yawe tika te kolo bénédiction Nzambe ya Abraham ekoma partage na biso kolo parce que la Bible dit les enfants de ta postérité seront libres yawe tika te kozala libre kolo Yesu Masia Nzambe kangola biso Seigneur je vais créer longola malédiction ozali Nzambe na bomoi na kombo na yo Yesu Masia kolo Yesu Masia bandeko oyo nyonso tu basambeli na kondima tika te yo pambola bango tika te yo orachete vi na bango na marché nyonso tu oyo batekaki vi na bango Nzambe rachete bomoi na bango kolo longola malédiction na bango bénédiction ya Abraham ekoma partage ya peuple na yo ozali Nzambe humanité na kombono Yesu Masia oza Nzambe malamu petolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tika te bénédiction ya Nzambe eza la partage na yo, guérison eza la partage na yo, bolamu ya Nzambe elanda yo vie mobimba. Voilà mot de la fin to mot ya kokabwana na peuple ya Nzambe frère Jos okoyebisa peuple ya Nzambe nini. Merci na peuple nyonso la ninga omoni bato ebele za na mutu moko azoloba tala ba aventure mais tango Yesu ayaki ba traitaki ye na ba titre nyonso mais tango asekwaki nde bato bayeba kazalaki mwana Nzambe biso to ye apoto sala ba aventure te Nzambe a utilisé biso comme un instrument tikete yo za la lipamboli pona yo libota na yo biso to wana makasi ya kobikisa te mais Yesu oyo biso to beleli na vie na yo tiketa mona libota na yo amona ba problème na yo bosa abonner na compte na biso Jos Kauta parce que bientôt na juillet clip vous allez publier on nous allez toucher alinga soutenir biso na $1 $2 pour na ko somba toli alibala beta compte na biso na iTunes Jos Kauta na iTunes on mona ka banzembo ko bimana bo télécharger nzamba bosunga bino soko poza na ndeko azobela télécharger nzembo action de grâce et ça Nzambe na soutenir musala ya mosali na yo po ete ndeko na ngai abika okomona miracle vraiment Nzamba pambola bino na pesi bato ya DMT5 bato ya Congo Synthèse mbote na pesi bato ya sepelative bato nyonso bandeko nyonso basungaka frère Jos na ba promotion mbote na pesi pe madame na nga Rite Tambwe vraiment
bisika ozali nzamba pambola yo na bana Jos Luasu Eliana Luasu nzamba pambola bino vraiment na sepeli makasi tozali toujours bosala musique na biso misiko nzamba pesi biso pa na bino ekoma eloko ya malamu na bandako na bino boye kusaka bana bino musique ya Nzambe ekosaka pe bana bakola na bonzambe en plus bosambela kapona mabota pe ba destin ya bana na bino ekozala pena malamu bonzambe so bozo pambola pona mabota bana ezala pena bien na mboka Nzamba sunga bino nyonso to lingi bino mingi. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les studios Congo Synthèse et bande konabiso Gervais et de konabiso Deo Nzambe apambola bino na musala malamu Nzambe apambola apôtre Daniel na DM5 TV et Nzambe apambola pasteur De Gaulle et Longama na Peniel Church French et Nzambe apambola tous les hommes de Dieu na Angleterre, na Belgique, na Europe entière. Le pasteur Serge Voix dit que le Seigneur te bénisse et apôtre David Katumba et que Dieu te bénisse. Zambé apambola tous les enfants de Dieu, tous les chantres et tous les musiciens. Que le Seigneur bénisse aussi mon enfant Jires Tumbangandu ainsi que madame Priska Ngandu. Que le Seigneur vous bénisse. Tolandi Toli Alibala Toyoki Yango. Mugale gatwaza gindila kwa manta teta